Bonjour pe bonsoir bandeko na ngai lisola Congo nakoba bosolo ekosikola bino nakofanda na mikili ya poto namoni tokosamaki na nga moko na ekononga nabaki nakovanda boye te nalekanga mona pe ndeko na biso na Ohio ndeko Gloire oyo abungisaki mwasi na ye yango nde nalobaki toleka tovisite e totala mboka Ohio ezali boni. Nakutani na bandeko na ngai bakoloba ta liloba moko kopesa bino mbote Kirchville 63 501 nde kuna place na ulami na sepeli koyamba Gloire na mokolo na lelo, Gloire fwa mbemba na mokolo na lelo boyoka ye na bandeko oyo balekaki bapesaki ye mecondoléance basungaki ye na mosika pe na pene na maloba pe na loko na ye lelo nga moko lisolo ya Kongo nalobaki nazalaka songisongi te na ye koyoka masapo eleka te me na ye kopesa ye mecondoléance tala natamboli na motuka banda Kirchville 63 501 ti awa tozwi Gloire papa Gloire mbote napusa na mwa moke papa Gloire mbote tovandaki toyebi ozwaki likama na oyo nyonso elekaki tolobi oloba ta liloba moko bandeko oyo balandaki yo oyo basungaki yo bakoka pe koyoka liloba ta moko mpo na ntina na bango ekosala bango pe esengo. Ouais, normalement, Nazol est toujours dans l'étape difficile et puis c'est pas facile jusqu'à maintenant. On n'a pas de connaissances tout, assister à notre téléphone parce que Nazol qui m'appelle presque état ébélé, tout ça évité. Je profite de l'occasion et merci. Merci parce que comprenez quand même que Nazaki n'a pas si et bandeko ya Missouri et en particulier bango toujours chaque fois basé ko benga tout le temps et même sus balanda nga même ti na Ohio mayaki na pesi bango nyonso merci vraiment merci nzamba pambola bango tosuki wana boyoki ndenge papa Gloire alobi totamboli toza wana toyepe koinonga nanu toloba bosolo pe esikola bato nalobaki bato anglais batika nde lokuta baloba likambo ndenge ezali tokotambola tolakisa ndenge Ohio ezali na misala nango tokende Ohio naobaki nakoba bosolo tokoloba songisongi te nga moko nazali awa oyo nyonso ndenge naza kolakisa bino ezali bamode bomoni kote kuna awa bokokuta na Louis Vuitton bazali awa bapuma nalobi puma Jaguar te ya motuka puma oyo ya sapato bokokuta bagriffe nyonso ezali awa baza na bamaison na bango awa bokoyeba bosolo ekosikola biso. En tout cas, merci na papa Gloire na ndenge azali kotambusa biso awa toyeba makama mosala ezalaka ndenge nini batekaka ndenge nini. En tout cas, bosabone bolike na lisolo ya Congo tozali kokoba mpona tozonga ndako awa deja toza na kati ya mall na Ohio toza kotambola totala me nalobaki mais nalobaki toye koluka na monka poto mais toluka te mpo nalobi obukani loboko o bayebisaki yo te nga nalobaki nakoloba bosolo ekosikola bino totala ndenge nini ekoleka
Awa toza na downtown tomoni na visite na Ohio donc toye vraiment ndenge mibali bayaka toye kovisite tokoloba bosolo ekosikola bino bomoni tobangi malili te tolobaki tokoloba ntango na kokoma nga moko nakomi mpe nazali koloba nakoloba bosolo ekosikola bino bolanda biso na lisolo ya Congo tolobaki tokokoma tokomi bomoni mpe bilili toza na Ohio toye kotala eloko nini elekaka misali elekaka boni eske bazwaka kaka bato bayebi anglais te bato ya français to ya français te yango wana nde tokotambola na baentreprise biyike toyeba entreprise nini ezwaka to ezwaka te kolanda biso na lisolo ya Congo. Oyo bongo ezali Amazon. Awa basalaka bilamba sho eza te kaka boye. Kote kuna basala bilamba donc wana neti ba FedEx ba DHL donc yango oyo kwa bambalaka banvoyaka tout ça oyo ya babougie yango oyo ya babougie yango oyo ozomona nde place basala babougie na États-Unis awa. Kompani mosusu kuna basalaka ba parfum ekipaka te makasi na yo.